Upoko elamu na bino nyonso bozolanda émission lisolo ya Congo bisika biso zami bino totombeli bino upoko elamu loka momesano carnet stylo téléphone pembeni na suka émission to bengani to komani pour na kotindela professeur pour éclaircir biso ba zone d'ombre na prochaine émission lokola to bandaki uta mobu bandaki 2021 na lisolo tozo beta héritage ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Professeur na ba explication na ye panzaki héritage wana na bitape ebele alobelaki biso héritage idéologique, héritage symbolique, héritage politique. Na kati ya ba bitape nyonso ya ba héritage wa pesaki biso a explikaki ba sous branche na kati. Alobeli biso ba 13 parlementaires, les enfants légitimes, le fils de fondateur, les lots azobete la biso les enfants égarés. Les enfants égarés karaté à Golobelape naba combattant les enfants égarés bazaba nani ba combattant pe bazana bazaba nani na katia héritage ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Professeur José Adolphe Voto, ndenge tukoma koloba aza se représenter te mutunyo soye biye a roleka susu boye na nzela te sans que muto benga ye. Professeur Boni zoto za se représenter te. Kimia, merci pour l'invitation. Kimia, vous allez. Lundi émission lisolo ya Congo to babandi ko landa yo uto fungola ki l'occasion est sika héritage Etienne Tshisekedi wa Mulumba depuis to bandaki 2021 le beli biso makambo belé le beli biso ba classé ba héritage ya Tshisekedi ukaboli yango na bitape misat soki na zana nzela le beli héritage symbolique, héritage idéologique na héritage politique na kati wana po bandi ko bete la biso masolo ebele tito komi lelo. Oh, on a les enfants égarés puis na ba combattants. Les enfants égarés na carte héritage Etienne Tshisekedi. Kwa Mulumba bano ndenge tozo comprendre égaré wana babunga nzela to ezandengeni. Merci. Tant que tozo loba les enfants égarés comme on a un sens péjoratif parce que tozo ba makambo ya Tshisekedi comme école politique na idéologie na yango. Alors, ils ont bana ebele, ils ont bana ya Tshisekedi, pas par rapport à Bush, mais par rapport à Tshisekedi, bana ebele au bayake ka Tshisekedi, na UDPS, to baki makambo ya bana ya ndako les enfants légitimes, bana wana bazaki des enfants légitimes, bana oyo Tshisekedi aboti na kata politique. Mais na ngonga moko boye pour des raisons, mutamta na raison na estimer que ko kende na bango, ba kenda na bango. Alors toujours les enfants égarés c'est par rapport à l'idéologie. Quand on voit les enfants légitimes, précision, bano ya boti tena mwasi na ye, bana biologique te. C'est tout maman politique. Donc bana tant que les enfants légitimes, c'est-à-dire bana mariés, ba bota mina kata IDPS, ba koli na IDPS. Les enfants légitimes, les ba tikali na IDPS, ba tikali fidèle na Tshisekedi jusqu'à sa mort, jusqu'au 2. Bando classé bango les enfants légitimes. Autant par exemple, Awa, Bachibala, Balibanga, Bazebele, Bamubake, tout ça, Ndako. Alors, ils ont un bango qui ensemble dans l'UDPS, mais commis na marche na Tshisekedi jusqu'à sa mort. Mutu na mutu, enfin égaré wana, préféra qui na ngonga moko boye benda na bango pour une raison ou une autre. Au moins Tshisekedi da baoba, alaki baoba, pembe na baoba. Makameza rebelle autour bana baza welana na intérêts divergents alors wana catégorie autres obeta les solo lelo ponaki ils ont fait le choix de partir musu bakei basali ba parti politique na bango musu bakei ba contre ba parti politique musu ba évoluer ainsi de suite. Les enfants légitimes otanga ba kombo les enfants égarés baza ebele to otanga kombo na moko na peut-être aussi les saté le premier autre dans la série on a François Mwamba. François Mwamba a moi na Etienne Tshisekedi. François Mwamba a bandi carrière politique na UDPS. Na poto tant on a eu na classe a bandi carrière na politique, a évolué na UDPS, a assumé la responsabilité na branche à UDPS na Belgique.
a évolué ti moko boye tant assisi classe pour des raisons au yemoko yebi tant wazongi Kinshasa a comment il consala na Mobutu peut-être ba te belé ba yebi angote pensons on va fui conseiller de Mobutu autant que baninga na yo ba kende au sala MLC ezala François Mwamba ezala Olivier Kamitatu ezala yemoko Jean-Pierre Demba bango yo batanga classe moko batanga na échec na Belgique François Bazaki yaya na bango ba mi bala bande ko na bazaki kana classe moko alors tango bazongi basisi ba classe na bango bazongi na Kinshasa voilà belles années à fin à Mobutu déjà ba 90 hein Mobutu déjà bande ko sukuma ye François Mambana baninga na ye wana bakende ki ko sala na Mobutu c'est quand on a benga bango na benga ye bango te passer bango ya UDPS donc na benga un enfant égaré ya na esprit ya bitumba Etienne Tshisekedi ba mususu na zaki normal mon Olivier Kamitatu aki na parti te ebani Jean-Pierre Bemba aki na parti te alaki ne homme d'affaires et ebani que papa na approche na Mobutu c'est normal ba kende pas Mobutu mais François Bazaki UDPS atiki UDPS akei na et pas Mobutu comme président public à travailler comme conseiller. Après wana tant Mobutu akei tant nous aye comme tout Mobutu ye na balé qui na emi balé wana ba kesu ko sala MLC. On parcours na azongi na MLC après MLC akende ke pa Kabila sur le terrain na évolué siko ndenge tozo le baboye azongeli Tshisekedi. L'enfant prodigue. C'est l'enfant prodigue de l'UDPS. Donc, à Botami, la UDPS, à Kol, la UDPS, Nangonga Moko Boye, a préféré qu'à Kendenaya, qu'à Baluki, mais Souka. Je prends de vue la UDPS, tu peux le bangon d'Engwana. Surtout considérer que Paul Solo Tobeta est à UDPS. Donc, surtout considérer que l'UDPS a Kindaku Nae. Donc, à Tamboli, peut finalement monique, on a zonanda. Il y a au moins un zonindako, comme tout ça. Malgré papa, Zaki me bandeko bayambi. Bandeko na bayambi, et donc, les noms, François est identifié à l'UDPS après avoir été proche de Mobutu, après avoir été proche de Jean-Pierre Bemba, après avoir été proche de Kabila Joseph, les noms à Zongi Tshisekidiste. Et ça, quand il est Aza mon côté, eza pena combo ebani Roger Lumbala. Roger Lumbala, oui, aza moi na Etienne Tshisekedi. Au moins il est là, bato bakomi ko wela na ko wela combo Etienne Tshisekedi, oh yo za Tshisekedi te, donc même papa sur la boti ba de belé ba wela na ravaka. Le Roger Lumbala aza moi na Etienne Tshisekedi. Comme François Mamba, Roger Lumbala a évolué na poto na cadre UDPS. Ti penenge deng na lobaika ande moko na François Mamba El Moko Boé a monté à l'embinae pour vous allez opposer la facilité. Après, à Kokende, à Baye, tant on va s'en baser Kende, MLC, il y a qu'un RCD. À qu'un RCD, Goma, na Bazarias, na Yarugabo, mais, Roger Lumbala, à Matata, Roger Lumbala, les gens en Boloko. Mais à parcours, il y a des atypiques. Tant aussi qu'on a une RCD Goma à Moni Kazo retrouvé compte na été en fait RCD comme moi Moboulou à Kenda ko ça la RCD na à Kata RCD na été à Kata on a Goma à Kenda na Bafasende et donc c'est exceptionnel pas pour Roger Lumbala c'est que au moins naturellement il y a Zak Kassayen il fallait pour toi que la rébellion na Kassayen faut mingi ba na rébellion na Mboka na bango mais il y a Kenda na Mboka ba na Bafasende akenda osala koinstalle rébellion na ye kuna abandi bitumba kuna omoni azalaki adoptaki bastyle na ye kotambola na kane lokola Mobutu lokola aza engambe donc asimposa ye kuna jusqu'à ce que basignaki accord ya Sun City ye mpe asignaki accord wana ndenge bazonga Kinshasa ntan bazongi ye pakoma ministre basoda na ye lokola basoda ya barébellion mosusu apesa ye bango na gouvernement. Et puis, à une vie politique normale. Et puis, après, article na parti na ye, article na parti na ye. Mais, abandeka vous reconnaître Tshisekedi. D'abord, reconnaître Tshisekedi. Yenga bango yo somne bazana bango tout okoko lobate que on na mona Tshisekedi te ba olingate. Donc même ceux qui ba kei mais ba keka bazana na ADN.
baza na ADN ya Etienne Tshisekedi batu nyonso wana moi makila ya Tshisekedi apote eza na nzoto na bango ba réaction na bango mona emo bo ezaka ka direct ko atata na bango malheureusement lelo makambo ya salaka na bafasende wana eza ko landela ye to ke na bakangi ye nano to comme une étape pour sambisa ete naza ko approcher ba violation de droits de l'homme et belé tozota ela ndenge kosuka Basili gate. Baza ebele mosusu na makambo tindela kibiso lokaso tindela kibiso tomona ki pe kombo ya Emmanuel Shadari kusiku mais avant atanga Emmanuel Shadari nga tanga pe mutu moko ayebani makasi Justine Kasavu mwana Kasavu akio osani na UDPS Justine Kasavu carrière na ye comme déjà alaki moi muke tant papa na ye babengane na pouvoir donc automatiquement à côté de l'opposition mais t'étais pas zaki na parti bon parti mon bango bazaki moi ba mikemi et puis parti zaki makambo ya papa na mwana te ba kolo parti na bazalaki mais ba maintenir flanc comme Mobutu a s'imposer a bongo ba parti nyonso tsaki parti ta parti a liboso o ebumise moi mutu moke zaki UDPS ozomona ba parti nyonso ya 60 wana Mobutu a boma kango discours ezalaki mboka oyo ekoti mobulu ba parti politique bebo ba provincial bebo tribaliste do bakambana nyonso abomi yango alors ti grâce à ba 13 parlementaires en 1980 si c'est comme 82 UDPS ko bota mandé si ko bato ba ki d'accord on muté obligatoirement il fallait l'attaquer nzela UDPS pour possibilité muso s'exprimer za la unité yepe lokola bande ko mususu na photo akotaki na mulongo ya UDPS ça a évolué jusqu'à arriver à musée. Donc depuis Justine Akola abandon ma politique azaika na UDPS ayebana peut-être mingi mais parti na ezaki UDPS ti musée ayeko koma na Kinshasa ta musée akomi ba opposant yoso bande ko posa na posa ndeto betaka masolo ake musée na château basalaki balongola ki poste à premier ministre moyen Etienne a comme premier ministre ezalaki te alors pour la compenser musée ameka ko zo quelques batailles de paix tant combo ya David Mbakien contre le gouvernement le qu'on appelle Justine Kasavu musée azwa qui est comme UDPS même ce que Justine azwa qui autorisation ya Etienne T ya on doit tenir les enfants égarés donc ayebana ki na UDPS koyebana na politique zaka kombo ya papa Kasavu bute mais alaki pe activiste alaki pe membre ma casse ya UDPS yango ba remarquer qui mais comme Etienne Yemoko akotaki na gouvernement te alaki na choix atika libanda comme Etienne ou bien aya akoma ministre aponaki akoma ministre à musée et à partir de ce moment là donc il y a na UDPS bakabonaki malamu automatiquement Emmanuel Shadari Emmanuel Shadari aza UDPS comme on a tangi oyo comme François Mwamba comme Justine Kasavu ba premier pas ya Emmanuel Shadari na politique eza UDPS Emmanuel Shadari azalaki na province azalaki na Maniema na Kindu comme membre ya UDPS avant que musée akota alors au moins phénomène moko salemaki tant musée azokota na Congo profond mobimba donc pour musée tant azozwa ba territoire il fallait organiser l'administration à titre de territoire à Boé na mboka ba soldat alors na chaque mboka ya munena bandel aux victoire avant pas progresser avant ça élection en bas on a bien élection à ougandaise ça va type élection ba yekola ngwe pa ya Museveni ba appliquer ngo Museveni pa yekola ngwe pa ya Nyerere ba appliquer ngo na Uganda ba appliquer ngo na Rwanda pe mingi nous appliquer ngo na Congo ça dit ceux qui ba rebelle ba zumboka ba pacifier mboka ba to ba zongi na mboka ko ba population na ba rebelle ba zongi na mboka a pesi meeting na stade to ba na stade a pesi meeting a sengi banandi ba ngi ba koma ba gouverneur à province bobimi inga bobimi 3 4 5 personnes bobimi ba bandi ba ko présenter bango boye bien to bien comme on a se présenter là allez siko bomoni bango siko Laetitia banani balingi Laetitia comme gouverneur batumna boko liko na stade
bato ya boko banani balingi vote comme gouverneur bato ya boko mais ezali facile boko mona ke mutu oyo bato baze bele kole babeti maboko ali oko gouverneur so élection o seni makambo ya o machine à voter o ba bulletin pe kaka mbala moko boye pe ezaki démocratique na ndenge wana nde Shadari akomaki gouverneur système mon père normal moi elle a bien comme ça 100 millions de dollars pour organiser l'élection comme ça on va détourner 150 millions de dollars à côté pour organiser l'élection sur la stade les candidats va télé bataille comme pour na boko même ça on compte un constaté que muta dominé et si il comme si il ngomba mo ndenge ye abandaki politique active yango wana o akomana na ba structure ya l'état et bandaki ndenge wana évidemment période wana UDPS est tellement implanté que parce que quand UDPS peut mingi na MPR le combat ba sanzaki MPR donc ba causer belé ezala na Kisangani ezala partout o muzale kaki o ba se ba élection wana bato o ba gagner ba élection les acquis UDPS ko ba ngone ba zaki ba opposant ya solo o yeba na ki basala la politique donc Shadari pe akota ki wana mais comme akota ki déjà na structure ya AFDEL ndenge pe atikali aposani malembe comme première bakabila comme lelo mutu ape perdre mais ti lelo na baki ADN wana makila wana ya UDPS ezala kaka yo baba kusi kuwana ezali ma pe perdre te ezama ka bezali déjà na makila donc aza chose sokotali bien so longoli ba couleur politique longoli ba drapeau ya ba parti politique sotali Shadari otali Kabundu omaka ke baza makambo beleza ndenge moko baza otiti baza ndenge wana to kama pe bazaiba na kati oui na mulongo na tanga pe bazaiba pe aza mwana mwasi a côté na politique très tôt ma bandaki na UDPS asali musala na UDPS pour na ba raison personnelle lié pe le quoi baninga mususu azwaki nzela na ye lokola balumbala olaki nosala parti na ye apréféraki akota na MLC ndenge aévolue ti lelo même ti ndenge nazobeta masolo ya Shadari nazobeta masolo ya Kabundu soki otali bazali bamalamu atako aza mwana mwasi mais soki aboyi makambo aboyi so aboyi bazali baso aboyi makambo akoyebi so peza tata bayebisi yo mpe soki abandi makambo so akotisi makambo na politique mwana mwasi azali su te aza lokola bana mibali donc aza na complexe te o nga na mwana mwasi te donc eloko wana eza mpe eloko oyo euta déjà na base ndenge na école oyo aleka na UDPS ntango mpe sikoyo akomi na MNC akuti mpe keza école oyo ezokole bien na makambo wana ya bitumba aza na kati ya bitumba soki tolandi na bokebi bato nyonso tangi si lelo bayeba réclame UDPS bakabundu baza na place te tete bakendeki baréclame baza na place te bazonga ko baye ozonga bakozonga c'est normal il y a pas d'impossibilité na politique mais même bato ya UDPS bayebi ke bakolo UDPS bayebi ke batambola na bango bayebi ke batambola na bango yo moni ndenge bato bakomi kozonga depuis union sacrée omoni bakoko ya Etienne Vincent Boakier Augustin Kibasa Jean-Pierre Diaou bazongi mpe moto atuni bango te moto mpe akowanga na aza te parce que yo koboyake bango baza UDPS ne babiso toza bana ndako soki lelo UDPS ekomi boye papa na biso mpe batoka donc Félix mpe ayambi bango même soki aza le plus grand bénéficiaire mais aza reconnaissant que bapapa na bango mpe bacontribua pour lelo tokoma place donc bamosusu wana je crois que makambo mpe leki ebele donc bambula mpe leki ebele mais est-il que comme école omoni biso makambo tozoloba oyo mpona koréveille makanisi bato ke moto kwa Tshisekedi aza baoba mpe asala mosala ebele mpe atika idéologie donc il revient na bana na bango bastructure école wana bastructure idéologie wana de sorte que bato oyo balekana base retrouver que biso toza na telle école toza na tel courant ne fût-ce que ça
bakoko wanga na yango te parce que eza nzela oyo balekeza histoire ya cadre politique na bango. Les enfants égarés au tangi pena ba combattant. Non. Pas égaré la combattante. La combattante est la catégorie Moussous. Catégorie Moussous. La combattante est la catégorie Moussous. Au moins, tant que tangi héritage politique, tangi la catégorie, tangi les enfants légitimes, bana oba accompagne ce qu'elle dit jusqu'à Lilita. On va signer un biso na Lilita. Même ceux qui m'ont dit déjà 50 ans après, moi, on va bien Chiba l'a trahi, on va dire qu'on a trahi, mais tant que c'est que des coups à souvenir, na yeza que na tika bana wala na Totangi les fils des fondateurs. Les fils des fondateurs. Donc à Koko ya Tshisekedi, Totangi Mine Oyo, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Liaou, David Ngwakiem, na Augustin Kibasa, baza bana ba grand leader. Ba grand leader le kola Marcel Liaou, Frédéric Kibasa, Vincent Ngwakiem na Etienne Tshisekedi bana bango pe baza ba grand héritier yanda ko na Totanga kipé les enfants égarés. Les enfants illégitimes. Émission les cas qui les enfants illégitimes. C'est-à-dire bana oyo illégitime dans le sens que bana oyo babotami na nda côté mais baye eza basé tourner bango ebelé. Donc eza bana oyo baboyi kokota na UDPS. Mais pour na bango tu sais que da leader na bango. Totanga ki Franck Diogo Olenga Koyi, Mvwemba, Fayulu, Badomi, Nani, Badibangi, Akufi, Bazebele. Donc, Bangunyo soit un parti politique, jaloux un parti politique, mais il y a un côté, tu sais que, c'est le côté sans tu sais que. Leadership, il y a tu sais que. Pour la Bango, il va adopter style à tu sais que, des monières, va adopter veille à tu sais que, va adopter bitumba tu sais que, et puis tant que tu sais que des acquis de son vivant, tu regardes ça, ma caméra face à Kanabango. Après ça, on a eu des presses pas maté. Alors ça, on a eu des presses, la bonne idée, on peut bâtir ma bobo. Donc, tant que la ville morte, ils ont réussi. Tant que la marche, ils ont réussi. Tant que la belé, ils ont réussi. Bangonde, ils ont réussi. Mamoutou, il y a ma camboana. Alors, dernière catégorie, on est tangaki, combattant. Combattant, il y a UDPS. Ça, c'est aussi une grande catégorie. Il y a héritage, il y a Etienne Tshisekedi. Parce que UDPS est là qui parti, il y a opposition. Donc, parti à Bitumba. Il y a longtemps, il y a un combattant qui dit que les là qui Bitumba. Même si, tu sais que dit, ça il faut souligner, Aboya Kozomandoki. C'est que Aboya Kozomandoki. Ça, il faut, c'est à son acte, il faut le lui reconnaître. Tango, au monde Bitumba, il y a un musée et Bandaki, avant pour tout, musée, parmi les hypothèses, il y a qui Etienne Tshisekedi. Pour dire que Mouto, par exemple, Mouto a raté, il y a Etienne. Aboya Kozamandoki. Même après, même RCD, ça c'est la proposition Aboya Kozamandoki. Ça vraiment, tant que tout le monde a Etienne, pour reconnaître qu'il a mené sa lutte pacifiquement. Le coup, le grand leader Moussou, à la qui n'a pas Nehru, parce que lutte pacifique, on a école, l'anglaise école, il y a Nehru dans Inde. Même les opposants, le coup, Mandela bazo mandoki Mandela emo bazo mandoki mais Etienne Tshisekedi aboya kozo mandoki abinga na otangisa makila ya bandeko nanga te pona za pouvoir peut-être yango peut sali ka kenda za pouvoir te donc mais à soit option il y a lutte pacifique donc bitumba na pouvoir azana mandoki pouvoir azana char pouvoir azana mbongo pouvoir azana makambo nyonso na ba soda na ba policier mais ye azo bunda na pouvoir ezala Mobutu ezala musée ezala Joseph Kabila abundi na bango maboko nu alors baza comme benga ba combattant et le président extraordinaire na Tshisekedi c'est que les mots oyo il faut tout le bango quand même lutte échanger mingi lutte et de presse échanger mingi tant que comme na pouvoir mais na makambo ya méthode ya combattant mais na ba awa que pouvoir à l'époque bazaki na mandoki na char na maya moto tout ça mais combattant UDPS bande ko bunda na défensif
la défensive. C'est-à-dire que balaki ba victime, balaki agressivité, balaki offensivité. Ce que tali makambo ça est belé na tant que c'est que vivant na bitumba na e. Ba bavu pe ça est belé, ba ko fait belé. Mais pour que à l'époque, on se souvenir que UDPS va tumbanda ko ya siège à MPR. Au UDPS, c'est vrai que tant que nous te chauffé, 12e minute pour les cater, les mots on la première, mais que on va attaquer, va s'attaquer dans ndako mutu. Hein? Au moins de ma kabasala qui va kene ko agresser mamba. Tu vas ndako na e ezala kate. Donc, je ne sais pas comment tu sais qu'il faisait, mais en tout cas, moi, limite les alaka. Même ceux qui vont agresser, même ceux qui vont zoki, même ceux qui vont koufi, bah, toi, non, koufa. Pero mon beaucoup tu n'as siège à UDPS, bah, bois qui grenade, bah, tu vas koufi. Mais, bah, là, que la moi, limite, il faut qu'on conscientiser, bango. Mais, les lots agressions comme moi, ma casse de la part à UDPS. Ça vraiment il faut que parce que bien pena ba combattant. Oui mais combattant bandit les lotés. Combattant bandit combattant ils allaient qui combat pour la liberté, combat pour la idéologie, combat pour la droit. Ils ont combat ya mabanga te ya ko beta ba mabanga te. Moi ils ont bala liboso na combat ya na nini ya UDPS que UDPS est envahi par du peuple. Alors qu'à l'époque, UDPS, Etienne Tshisekedi a voté Premier ministre. Puis Mobutu a exercé. Mais UDPS s'est attaqué dans l'institution, l'État et tout le monde l'État et agressé gens à l'État. Mais combat on continue, il y a ces résultats. Donc, quand on a il faut reconnaître qu'Allah est très pacifiste. Tu sais qu'il y a des très pacifistes et là il faut UDPS à sauver amour. À sauver amour. Alors, tous les combattants, qu'est-ce qui s'est passé? La catégorie sur la tangi surtout les enfants légitimes, mais elles ont bitumba. Elles ont la Mobutu, elles ont la Mouzé, surtout Joseph Kabila, abandonné pour travailler Tshisekedi. C'est-à-dire abandonné pour travailler pour entourage, il y a Etienne Tshisekedi. Pour débaucher, Mobutu, c'est là qu'on met pour débaucher, il y a Papa Liaou, Kibasa, Maliba, tout ça. Et là, on a prévu la fin, il y a Etienne Awa depuis en 2011, en dimanche pour qu'il y ait une élection, contrairement à 2006. Alors, à certains moments, on a tourné à côté de l'un des grands combattants, la Katanga, Jean-Marc Kabound, qui était président fédéral, je crois, dans l'Omami, dans quelle ville. Alors, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ok, tout le monde est à l'UDPS. Oh, le président de l'UDPS. Donc, dans l'autre national, n'est pas comme l'État, mais comme il y a UDPS. Donc, président UDPS, à l'époque, Azalaki, la province. Mais à Kinshasa, les enfants légitimes de Bazaki Belé. On a aussi sa quota à la liste de Bazaki, Bambaké, Bamakungu, Chibala, Bazaki Bango, tout Bazaïwana. Alors, d'abord, Etienne a découvert Kabound qui soudait à ma casse la terre. En 2011, on a tourné là. Donc, il s'est posé un problème dans Kinshasa. C'est que Joseph Kabila a dit qu'on travaillait entourage à Tshisekedi. Et Tshisekedi était conscient de ça. C'est que, confiance à son mingité. Alors, il a décidé Atia Moutou Oyo, Kinshasa va bien té. Kinshasa, ça dit, Kabila va bien mingité. Et puis, Bato va bien mingité, même à l'intérieur, va bien mingité. Parce que Bato va bien une crise de confiance, c'est comme au coma. Bango ko approcher bango mingi na bato pouvoir ko travailler bango. Alors moi la crise de confiance on a c'est que tu sais qu'il a décidé qu'il atia un combattant dans la tête à UDPS. Ah c'est passé parce que le cadre mingi on a tanga qui c'est des cadres de haute fracture hein. C'est un cadre de haute fracture, bato batanga bingi baba c'est des universitaires, bato mayele, bato basai makambo belé, mais mon parti politique fonctionne à deux niveaux. Et ça va cadre bato comment va français bato bureau tout ça na ba combattant bato à terrain. Alors UDPS et maintenant fonctionner dans deux cercles wana bato mayele bato à micro bato à ba conférence
bato balobaka na koma UDPS pe koto bato à terrain parce que comme eza parti de masse eza parti ya bitumba bato ya bitumba. Alors jusque là UDPS est fonctionnel qui na ba cadre et banda depuis ba 13 parlementaires c'était des hauts cadres et banda eketi na période ya ba mavungo période ya ba moleka tout ça c'était des hauts cadres. Ce que tant komi tant Tshisekedi après tant ba botolé pouvoir victoire en 2011 à comprendre que je ne peux plus continuer à faire confiance. Il faut dans l'expérience, Moussoussou. Il y a rappeler l'un des combattants, Kaboun a nommé secrétaire général. Et je crois que c'était une grande décision qu'il avait prise. Et c'est une décision à Malam parce que la suite, on voit que la suite a payé. Donc, Lelo Oyo, Kaboun, secrétaire général, quand on a fait la commune à l'élection en 2018, tant on a nommé comme président, tant au président, Tshisekedi Koufi, président intérimaire, il y a un congrès, va voter Félix Tshisekedi président, il y a Tshisekedi nommé secrétaire général, et puis Tshisekedi temps on a évolué comme président, va nommer président AI Tilelo, et puis la place on a nommé un autre combattant, au recours à un cercle Wanate, Augustin Kabouy. Donc les lots il y a autant de terrain, autant de Kassai. Moi je suis donc vision à ce qu'il y a que UDPS c'est ça qui chasse à terre. UDPS c'est ça qui chasse à terre, qui chasse à Congo. Vous savez, donc, ça les preuves dans le terrain, il y a bango, parce qu'on a haute responsabilité. Bango doit diriger UDPS. Technique, il y a 5 minutes, mais tout qui est dans le bango. Au BT Sopé solo expliquer sur UDPS ou ya Kalano ya lelo. Moi, koko se côté na lutte na bango. Moi te que pas consulter, na que changement. Changement, OK bongo. Au moins te que pe na même na ko na batu. N'était sinon on expliquer on ndenge ni moi tribalisme quotidien. Tout le baquet UDP c'est comme la couleur makasi ya Kassai. Mais ça c'est évident et ça n'a pas l'élé parce que les lots président donc leader donc on a autorité morale na Congo, autorité morale à UDPS à Kassayen, président à UDPS à Kassayen, secrétaire général à UDPS à Kassayen. Non seulement ça, bah cadre mingi au influent de Kassayen. Et donc on a un phénomène à Sika. Donc on a un baquet qui à lutte, il y a un phénomène à Sika. Dans la période d'Étienne et Tikala aux Alabongote, déjà il y a 13 parlementaires. Il y a 13 parlementaires. Kangaki Congo Mobimba, Swahili Bazalaki, Congo Bazalaki, Balou Bazalaki, Katangé Bazalaki, ainsi de suite. Tant que 13 parlementaires, tant que leader Moussou Bakei, tant que Etienne Atikali Moko. Etienne a recruté des jeunes, des enfants légitimes. Comment on attend la province, des enfants légitimes. Au côté de Moubake, na Kivu, au côté de Mavungu, na Congo, Loseke, l'Équateur, Moleka, donc il y a qui diversifié. Et puis, la Kassaye, Bazala qui équilibré. Congo, Kassaye, Bazala qui Bruno Chibala, bon, tout le baquet, et baby terme, mais tout le baquet, il faut UDPS va ça l'attention. Et là, conseil, toujours pèse à Bango. Bazana héritage, nous n'avons pas UDPS, et ça m'a comme la Kassaye. Tu sais que lié Moko. Etienne, atikala ko conseiller IDPS au kola, il a comme Kassaïente. Kassaïente balanda Etienne a bien gaba Kassaïente. Il y a un moment de jeune par exemple mais Etienne et ça la même oh nazo benga ke zema parti na bango, olenga koi, mvemba, jongo, bazema Kassaïente. Donc bango nde ba ke ko Etienne. Donc le héritage IDPS allez lo bazui, il passe à la makasi. D'abord la loi. Ils ont recommandé qu'un parti politique soit à la nationale, et à la représentative, l'union se base à la représenter. Etienne a ça les locaux. Donc, les locaux, Félix Tshisekedi en tant qu'héritier, a la responsabilité, il faut diversifier couleurs et des pressions notées. Parce que mon Congo, ils ont au moins 4 grands groupes. Swahili, Balou, Congo, na Bangala. Moutoumoko, Koleka, on gagner l'élection de mon côté. Donc déjà, on a un quart. Donc il faut composer la banine Moussoussou. Mais ce qu'on commis ça, on est c'est ça qu'il y a quoi mon combattant Moussou. Ah bon, il y a bango, bisoto bendani et ça malamouté. Merci beaucoup professeur. Nabandi biso stolandi na bokebi. Toujours c'est la réaction na bino na soka émission et puis comme d'habitude on transmet pas professeur na émission prochaine. À quoi expliquer biso. Merci beaucoup. Na biso bolandi biso partout.
dans le monde via la chaîne Nabiso YouTube Canal Kin Télévision. Et puis, merci à la chaîne partenaire Nyonso. Nakotanga moko te posi na tangi mususu ekoma oyo ya bosenga oyo ya tangi bisote, mais à la prochaine émission tokosenga professeur a imprimé liste nyonso ya ba chaîne partenaire bisika oyo lisolo ya Congo et komi koleka topesa ba chaîne na ba heure nyonso ya diffusion pour bana kolanda kaka na Canal Kin Télévision na ba chaîne mususu partenaire. Il y a émission Lisolo ya Congo. Merci beaucoup. Et Kimia, un peu dans ma botte, au revoir.